ingeta, bokota bandeko nanga pasi pe mawa, mokili mawate, mokili kobanga, mokili kolelisa, mokili mutu pasi bandeko nanga kandenge bayebisaka biso, tambola na yo mokili omona ya somo, tambola na yo mokili omona ya pasi, tambola na yo mokili omona makambo, sur makambo bandeko nanga pasi pe mawa pour la servante de Dieu, la sœur Eunice Manyanga. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi Songi officielle. Bienvenue na balandinyo suyakala, bienvenue na ba onyo suyasikaka ndenge toyebisaka bino boye imalamu na chaîne na biso, chaîne moko bandeko nanga ya ba analyse, chaîne moko ya ba information, chaîne moko bandeko nanga ya ba toli awa kotonga se kotonga ka ndenge boyebi bino moko chaîne na biso elobi Kisongi Songi, donc awa ezalaka kotonga se kotonga ebele ya batu pour que batonga ba préféraka na bango bami batama bami bomba batu baye bateke na kuna bazobeta masolo ba okota na bandako bakangi ba porte pour que mtu ayoka bango te, mais ya biso Kisongi Songi bandeko nanga eza Kisongi Songi moko eza nango polele moyen kutu ya kobatama ezate tozalaka pe na besoin ya kobatama te, biso tolingaka na biso tosala Kisongi Songi na biso mutu nyonso azala ya wapi ayoka te kuna baza kotonga se kotonga. Lelo o bandeko nanga Kisongi Songi officiel amemeli bino makambo ya la servante de Dieu, la sœur Eunice Manyanga. Na bandi ebele ya batu toyebi sœur Eunice, toyebi tosepelaka pe na sœur Eunice ndenge asalilaka nzambe ke pasa lelo oyo Kisongi Songi officiel amemeli biso nini. Avant to ya kokota na muzindo ya mwa analyse na biso, ya mwa masolo na biso, ekozala malamu to ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya Kisongi Songi bandeko nanga na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bosa na pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ya ngonga wana ezalaka te à chaque fois que Kisongi Songi officiel arobanotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement et encore informé. Bosale la biso ba partage, moi ba j'aime na bino et mankaka te, moi ba commentaire pe ekosala biso malamu et encore malamu mingi. Moi bambote na ndeko na biso Valérie Pelepeto de parti oyo alanaka Kisongi Songi officiel na pesi pe bambote na madame Judith Diampovisa oyo alanaka biso mingi na chaîne na biso ya Kisongi Songi officiel bambote na bino yango wana na ndenge pe na système moko ya malamu. Mama année ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe qui mobile et salakate pe ezamu kie mama azo sepela te na mbetu na gavke elamu pe feti ezongi ba mama ona ba problème ya mabota myome fibrome trompe kiss règle abondante ménopause ata komi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te Bulu makasi tope alalaka te tozali na solution na Gavcare bona loposo totikali sima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya pamba oteli lokola lilala teint uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe sima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie hémorroïde interne topé externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension topé obésité Gavcare golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo kisi ya comprimé pe injection na Gavcare ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavcare oko sepela.
mibatela bandeko na ngai yango Gafcœur ayeli bino ba solution ya makasi yango Gafcœur ayeli bino ba solution penza ya kitoko soki okomibatela te moto moko te akotikala kobatela nzoto na yo te yango eza toujours malamu na nzoto na yo ozobi yoka bien te benga Gafcœur na lombangu aya kosunga yo na ndenge ya malamu penza mingi makasi. Ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango lelo toyebi ke boza ebele oyo bozo célébrer ba anniversaire yango bandeko na ngaki songi officiel na équipe mobimba toye penza ko souhaiter plutôt ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango mokolo ya lelo. Nos sincères condoléances na ba oyo nyonso baza na matanga papa kufi mama kufi yaya kufi oncle kufi tata mwasi kufi mama kulutu kufi en tout cas bandeko na ngaki songi officiel aye penza ko présenter ba sincères condoléances na bandeko nyonso oyo baza na matanga na ndenge pe na système moko ya malamu penza mingi makasi. Voilà. La famille, lelo oyo, toyeli bino la servante de Dieu, la sœur Eunice Manyanga. Nabandi ebele abatu toyebi sœur Eunice Manyanga. Ebele abatu to sepelaka na sœur Eunice, to sepelaka surtout na ndenge ayembaka, ndenge ayembelaka nzambi. Sœur wana aza penza na voix moko ya kitoko. Soki amikotisi na makambo akodore nzambe mosusu ozomitu na lelo oyo nde lola ekokita to ekozala ndenge nini. Et il y a même de ces personnes oyo bamitunaka lelo oyo nde fin du monde to eza ndenge nini. Pourquoi sœur oyo azokotisaka biso na bamozindo ya makasi boye bandeko na nga hey sœur wana yembaka ngana lobaka toujours soki muto ozo yemba ezalaka toujours malamu toye to tomboliye ezalaka toujours malamu toye to lobeliye bien penza soki pe muto ayembaka makambo malonga te toye pe to lobi sœur pe tikaka ko forçaka makambo ezalaka bongo ebele abatu toyebi sœur Eunice autaki ko kufela mama na ye il y a même pas 2 mois mama na ye na kombo mama Rebecca akufaki apikaki crise kandenge ezalaka. Donc, akufaki, tout le monde a qui présence, il y a des musiciens presque ébélés, bazalaki kuna, bien que la plupart des gens, qui ont interprété que non, matanga sœur Eunice ezalaki matalana, en tout cas la famille eloko wana nazo betelango sete mingi. Matanga wana etikala kozala matalana te, mais dans la vie, il faut ka koyebaka kovanda na baninga. Soki ozoye bandeke ni na kovanda na baninga, au mona kake no makamyo se kotambola nango bien makamyo se kokende nango bien mais soki ozalaka mutu moko oswana kana batu nyonso yango bomona ka ozana problème ata mutu koya kosunga yo azate yango il faut koyebaka kovanda na baninga soki oza mutu abatu ezala batu mosusu bazalaka na bango batu abatu soki oyebi ki oza mutu oyo olingaka na yo batu olingaka communauté makasi yeba sikoyo ndenge ni na kovanda na batu ezala batu mosusu leti babiso tozalaka penza batu wa communauté makasi te mais ba oyo ka muke tozana bango toyebi ndenge nini ya kovandaka na bango toyebi ndenge nini ya kovivraka na bango ezalaka bongo. Alors batu bayaki ebele na matanga sœur Eunice bayaki pona kolelisa ye oyo lebele ya batu lelo bakomi ko interpréter que non batu bakendaki na matanga sœur Eunice pona matalana etikala kozala pona matalana te mais ezalaki po balelisa sœur na biso Eunice Manyanga. 2 jours après kokunda mama ya sœur Eunice ka ndenge biso nyonso toyebaki sœur Eunice azalaki na concert oyo a préparaki il fallait akeno yemba donc concert wana ezalaki avant que tata mama na bango akufa. Alors ton mama na bango akufaki bino moko boyebi eza ba contrat et après liwa la vie continue ezate que non parce que maman kufi makamyo se faut ekufate maman kufi akene ekope masiko bino ba o botikali il faut bobunda pona ba vie na bino. Alors yaki kosala ke kokunda mama ya sœur Eunice 2 jours après il fallait voyager à kende Bruxelles po na kobeta concert na ye mwa mbutu ebimaki ebele elobamaki na kokende ya sœur Eunice bandeko nanga kandenge boyebi communauté congolaise eza communauté moko bandeko soki makambo ye tozalaka na tante ya kosalela ngo analyse mais tozalaka toujours na temps ya koya ko juger baninga. Alors kokota ya sœur Eunice na Bruxelles wana esalaki mbutu makasi sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que
yaki kosala ke concert na ye ezalaki annulé atikala kobeta concert te. Alors awa concert na ye ekomaki c'était le samedi oyo il fallait ayemba na Allemagne. Akomaki pe kuna akomaki pe na salle bato bazalaki ebele ba congolais en tout cas bakendaki ko soutenir ye. Et kokoma na ta moko la sœur Eunice akomaki koyemba na koyemba wana en tout cas akokaki te aye kokanisa mama na bango akomi kolela. Akomaki kolela na podium azolela. Batu baye kopesa ye makasi, batu baye ko encourager ye mais e bandaki ka ko simba te. Bino moko boyebi kokufela mama ezalaka eloko moko ya facilité. Alors tango kaka ndenge bomonaki na ba podium wayata totiela bino video wana ezate na tietie tellement ba video batu ebele. YouTube alingaka bongo te eza musala donc je suis obligé ya ko protéger musala. Alors eyaki ko sala ke tango ayemba ki bongo akokaki lisusu ko se maintenir te akomaki kokanisela mama na bango ndenge mama na bango akufi en tout cas esalaki epasi akomaki kolela moya koyemba moya kozala concentré ezalaki lisusu te. Alors eyeko sala ke la plupart de gens baye koloba ke non sœur Eunice alelaki mama na bango bien te na Congo et surtout que il fallait azela ata 40 jours ekoka pour que azongela koyemba. Mais ye ake nango pressé ya makasi. Ake yango pesa ya makasi yango wana chiko ndenge alelaki mama na bango bien te yango wana akomi kolela lelo na ba podium. La famille na bandi batu o bakufela déjà ezala papa ezala mama ezala yaya ezala oncle bayebi kokufela ndenge ezalaka. Soki mutu akufi na famille surtout ezala parent ezala mobali ezala mwasi ezwaka mutu nyonso temps ezwaka penza temps ya muke te mais temps ya makasi pour que mutu abosana mwa muke mutu azala concentré na makambo mosusu. Sœur Eunice alelaki comme je l'ai toujours dit la famille mutu na mutu azalaka na ndenge na ya kolela. Il y a de ces personnes pour que à se sentir soulagé il faut aganga tango azolela. Il y a aussi d'autres personnes au mona aolela kama ya miso ndezo bimaka. Il y a aussi d'autres personnes ezalaka koloba matanga papa kufi mama kufi ye koloba kaka aoloba ya koloba moko ya kanda wana eza kolela azolela siko batu mosusu ba comprenaka te. Il y a aussi d'autres personnes yezaka koyemba ayembaka batu mosusu asambelaka batu mosusu abinaka. Moi je me rappelle ezana mama moko akufela mwana na ye moko ya mwasi abota bana mibali 4. Alors mwana na ye moko kaka moko otolobaka mwana moko liso moko ya mwasi mwana wana akolaki babalaki azalaki na bana mwana wana aye kokufa. La famille mama wana azalaki ka koyemba na matanga. Siko la plupart des gens disaient que maman oyo azolela mais batu mosusu balobi nde kolela na ye oyo azolela azokoka donc kobimisa mongongo te azokoka na ye kovanda te ke bisika moko te ke ndenge ezalaka osala soki nini ye azo préférer koyemba wana nde azoyemba nde azo se sentir soulagé. C'est de la même façon avec la sœur Eunice. Ye kolela na ye mingi eyelaki ye na kolela e na koyemba kolela na ye eyelaki ye na koyemba. Ye koyemba abando se sentir soulagé abando se sentir bien et ce qui est normal. Ezate que non il faut kaka aganga alela ami boa kana se pour que bo comprendre que non azolela to mona ki biso nyonso ndenge bakendaki kokunda biso nyonso to mona ki sœur Eunice abandaki na yeka koyemba bandiko na ye bazolela ya azoyemba na koyemba na ye wana azoyemba ngona makasi nyonso ezalaki te que non koyemba moko avande azoseka te otala elongi penza o sentir que asia mikoti si na mozindo penza kolela makasi na nzela koyemba. Donc ye kolela na ye mingi ezo yela ye na koyemba. Sikoyo ka ndenge ase rappelaki mama na bango ndenge akufaki c'est tout à fait normal pour le moment et ko joyer tant la famille et ko joyer tant kokufela parents la famille surtout na ba âge moni ba parents mosusu o bakufa boza bana mike. Peut-être que papa akufa boza bana mike boza na ba 10 ans 11 ans ti bozo kola el mosusu bobo salina kobosa na ilongi ya papa na bino mais kokufa ya ba parents o bakufaka boza ya kokola boza ba mikolo papa na bino to mama kufi boza déjà mikolo bandeko nanga liwa wana ezwa katan pour que bobo sanango
ekozala kaka l'occasion et surtout que Sœur Eunice aza mutu moko abandi osala soki azokende baconcert eza na baconcert mosusu oyo abandaki komema mama na bango omona concert boye amemi mama na bango la famille donc totiaka yango déjà na mutu ke ekozwa temps pour que Sœur Eunice aya ko se retrouver aya ko se ressaisir parce que à chaque fois que akobanda okendaka toujours et encore baconcert akobanda kokanisaka ka mama na bango je m'excuse akobandaka kaka kokanisaka mama na bango ndenge mama na bango abandaki koaccompagner ye ndenge babandaki kokendela mama na bango ce qui est normal donc eza eloko na osenga na bino tozala patiente envers cette sœur donc ata soki bokena ba concert na ye eza na eloko oyo il faut s'attendre ke ekoti kokoma aza nano azolela mais la vie continue yepe il faut abunda pona vie eza te ke non aza marié aza na ye marié te eza ka ndenge akendaka wana koyemba ba contrat zwaka nde permettraka ye alia alata afuta pe orchestre na ye afuta pe batu o babetelaka ye ba instrument parce que bango pe soki bazofuta mate bakokima ye bino moko boyebi déjà mutu nyonso asalaka mosala po afutama parce que ye pe aza na baprojet ye pe aza na bafamille oyo bazotalela ye donc ye comme la patronne comme la cheftaine aza na mutu oyo aproduraka ye te donc c'est tout à fait normal cette sœur il faut atelema abunda la plupart déjà bamona kaka koyemba bazolia mbongo ya ofele baliaka mbongo ya ofele te mbongo nyonso basalelaka yango la famille bongo nyonso ezalaka na se ya moi oyo nakoki koyebisa bino ke mbongo facile ezalaka te ata oyo bakota bakisi ezalaka na mbongo facile te oyo bakota kisi bandeko na nga bapesaka bango bacondition ya makasi ya de ces personnes nga na yeba papa moko ye batu nyonso bakokota na ndako balali ye 0 heure il faut abimaka libanda na bassin alalaka na bassin ya mai ya malili akolala bongo 4 heures juste il faut azonga na kati ya ndako akende olala imaginez 6 heures il faut akendaka mosala quel sacrifice mpona koyebisa bino kaka no mbongo ya facile etikala kozala te mbongo nyonso moto anyokwamaka nango ezalaka bongo donc c'est de la même façon cette sœur aussi azobunda mpona orchestre na ye ekoya te bamusicien bakima ye te batu oyo babetaka bainstrument mpe bakima ye te donc il faut atelema il faut abunda il faut akendo sala c'est comme ça na bandi ata mama na bango bisika azali ayebi ke mwana nanga azobunda mwana nanga il faut azongela mosala mwana nanga il faut akendo sala ce qui est normal ezaka pasi pe mawa la famille yango wana makambo ekweliaki sœur na biso Eunice Manyanga donc akomaki na moment moko akokaki na ye ko se maîtriser te ko se maintenir te akomaki kokanisa mama na bango ka ndenge mama na bango akufaki bandeko nanga en tout cas esalaki pasi mingi na motema esalaki pasi penza ya makasi ka ndenge biso nyonso toyebi en tout cas courage na sœur Eunice toyebi ke ka ndenge na uti koloba ekozwa mwa temps mais Nzambe alola oyo apesaka bato na ye makasi akokontinue kopesa yo makasi akopesa yo makasi makambo nyonso ekosimba nango bien ekosimba kokoma kaka na niveau moko mwa maîtrise ekokota kolelalela ekodiminue Nzambe alola oyo apesaka ba oyo ya ye makasi akokontinue kopesa yo makasi kaka ndenge ezalaka yango bandeko na ngai na ye kopesa mwa toli ka ndenge boyebi tolobaka toujours na kisongisongi officiel au-delà ya koya kotongaka batu toli na biso ezangaka te biso toza batu totambolaka toujours na batoli toza batu mokili nyonso mobimba eza na besoin ya batoli mutu nyonso azalaka na besoin mutu azongisa ye na nzela na ndenge moko ya bien penza mingi et encore mingi makasi lelo batoli oyo toye kopesa bino bandeko na nga ka ndenge tobeta masolo ya matanga na beti penza lisolo ya matanga bandeko na nga na ye kopesa mwa toli na bandeko mosusu oyo bazolandaka biso na ndenge moko ya malamu pe na ndenge moko ya kitoko toli na biso eza kaka mpona babelle famille s'il vous plaît na Congo surtout mpona biso babantu tozalaka soki mwana mobali akufi la plupart ya babelle famille banyokolaka makasi babelle fille na bango oyo ye mutu abomaki ye mutu aliaki ye mutu kutu asalaki boye ye mutu kutu amatisaki ye mutu kutu akitisaki ye mutu kutu akendaki nango ye mutu kutu azongaki nango boye
ba belle famille bande konanga to yoko senga na bino botielaka ba belle fille na bino na se eza na mwasi moko te oyo akoki kolinga abalani na mobali après un moment donné ye moko alinga liwa ya mobali te na bandi te basi wana bakoki kozala liwa ka ndenge toyebi biso nyonso ezalaka nzela ya nzambe. Alors soki mwana na bino ya mobali akufi ezalaka toujours bien bo soutenir belle fille na bino parce que boyebaka te oyo ekomelaka surtout basi boyebaka te tomonaka yango ata soki ba mama si akoli bavandi na mobali pendant soki 30 ans mais soki papa wana akufi omona belle famille ekomi konyokola belle sœur na bango oye mutu akufeli abomi ndeko na biso nayebi te na Kongo na biso sikoyo liwa existaka te ata soki ndeko na bango abelaki ata soki mwasi abandeki kobenga bango ndeko na bino awa zobela ndeko na bino awa imataki ekitaki mais omona la plupart des cas belle famille eyaka toujours ye mutu abomisi ndeko na biso ye mutu kutu asali boye ezalaka kaka mindondo na mindondo ezalaka kaka makambo na makambo. Alors eza bien te bozo traumatisaka bato sans le savoir bozo traumatisaka yango bomona na baka mosusu omona ndeko na bino ka ndenge akufi bana bosondoli na kosondola bana bokipaka bana wana te lelo tolobi Nzambe aye kosala grâce bana wana bavi na bango eye kobonga ka bino bokomi koya bana wana kutu bazalaka ya biso mama na bango nde azopesa bango conseil ya mabe te mama azopesaka conseil ya mabe te mais bino ba famille ya ba papa bozalaka matata envers ba mama envers basi oyo bandeko na bino babalaka. Je m'excuse bozalaka matata makasi yango esalaka ke la plupart ya bana bango pe soki vie ebongi ba préféraka de leur côté pe bavanda na mopanzi na bango eza bongo. Alors eza kitoko te toye kosenga na bino ba belle famille en tout cas botielaka basi ya bandeko na bino na se eza na mwasi moko te oyo akoki kolinga lelo abalana na mobali après un moment donné mobali akufa eza na mwasi moko te à moins que basi o babimaka peut-être libanda boyebi ke mwasi o bobala akomaki kobima na mobali mosusu oui c'est compréhensif mais basi o bazalaka keno azana na ndako libala asambelaka mais ndeko na bino abeli akufi en tout cas bosalaka makambo bien ngana mona kala ba matanga mosusu mona tina belle fille wana azana matanga zolela mobali na ye ata biloko kulia bazopekisa alia te avanda 3 jours mobimba sans koliaka eza nini sans kosokolaka eza nini eza bien te en tout cas ezaka conseil oyo na lingaki na pesa batu génération toza na 21e siècle eza lisusu ba génération oyo ya kosalaka ba makambo na ignorance lelo Nzambe azali ba makambo ebele to osala ngo na ignorance lisusu te to osala ngo na kindenge ya bien toyebi ba conscience na biso ezosala. Alors botika konyokolaka basi ya bandeko na bino ata soki ndeko na bino akufi liwa eza nango naturel liwa eza nango normal à moins que soki mwasi ndeko na bino peut-être atiela ndeko na bino poison wana bokoki koloba makambo mosusu mais soki eza ke liwa ndeko na bino abelaki ndeko na bino akufi bo bando nyokolaka belle sœur belle fille na bino en tout cas eza ba makambo mosusu eza na sens te eza ba makambo moko eza ta na mukete eza na sens te en tout cas to bongisa côté wana ekozala penza malamu et encore malamu mingi bandeko nanga ka ndenge boyebi biloko kitoko eumelaka nango te biloko kitoko ekendaka nango mbangu yango tokomi na biso na mwa suka ya partage na biso ya lelo ka ndenge boyebi soki nano tiela ki biso j'aime te tokosenga na yo o tiela biso j'aime soki osalelaka biso partage te en tout cas salela biso partage biso tolingaka nde ba partage na bino tosepelaka pe na ba partage na bino soki otiela biso commentaire te en tout cas na bonwa Nzambe tiela biso commentaire eloko toboyaka na ba commentaire ezalaka kaka ba commentaire ya mafinga. Pourquoi? Parce que y a tant de personnes oyo bango ba mesana na bango ka kofinga balingaka na bango ka kofinga. Alors soki ozoya na ba commentaire ya mafinga leka na yo na ndenge moko ya bien pe na ndenge moko ya malamu kaka ndenge ezalaka. Bye bye et à la prochaine.